une bonne forme. Vous avez important. Bon, en fait, on a débat parce que tant na jour matin na zaïté. Na zaïté, bon, Chara Congo, to condamné été, mais loga na moba à côté à moba humbe belé quoi. Donc, mais de toute façon, à ça, il boulot n'a bien, à ça, la paix, Moussa n'a bien, tu apprécies, on a eu ça qui paye, tu apprécies, Moussa n'a pas ça là. Mais, au bout de chaque on peut sauver bien, c'est le Mouga. Mais, quand c'est le Mouga, on est d'arapé, qui est la mousse peut battre, va habiter, tu as tout bon sang, mais que Naïbi Moutazari, n'a tout ça vraiment, na côté qui n'a pas belé, pour n'avoir pas de détails. Bien. En amont, en aval, il faut soutenir pour Moussalango et comme à niveau comme Awa. Azali pasteur, artiste, musicien, débat, abongoli mutema, frère en Christ, frère de bati, apôtre de Baba, c'est-à-dire serviteur de Dieu, homme de Dieu. Musique, aoyemba, parce que dans Kunga, voyemba kati na lola, nzembo na nzembo. Moussale salami kitoko, totoni nzambe ponango, gloire soit rendue à l'éternel. Salité, au moni, te tolingi otanga bakombo batawate. Maboko naye, au moni, mais non, permettez pas ça, serait mieux, comme Bino Boye, qui est dans Maboko naye, Bokende Suko, par rapport à ce que vous avez vu, Bokende Suko Kotou naye, mais, Tomoni Boye, je pense qu'il est mieux placé à replacer nos réponses sur les cookies. Yango tout ce monde. Non. Yaba Kante, pasteur Guinecham, c'est un pasteur Toyebi, Tolinga Kimingi, Tozala Penaye. Sauf que Azana Bato Abanae Kozana Bango, Banae ko travailler ensemble, le la pasteur Espérance Mbakadi, la Dominique, et lui-même aussi avait son église. Alors, Nakaya de Baba, Bissonde. Et puis, d'abord, Azaki musicien, Sengo ya komona bandeko na tikaki parce que après liwa nazongaki na mboka nanga Braza donc na fandi kuna mais après siko ba tangu na moni 7 ans après bon le Seigneur a sepeli ko toucher moi na otofanda kine na ndako to fandi na akendeki papa mutamemaki na poto atike kuna bali mais après ko mona que non c'est pas digne que atika papa na ye na ba niveau wana ezalaki abengi bandeko ne mususu ya libota ya bana nanga basangani et puis ça a été fait. Et qu'est-ce que les gens doivent retenir? Mais ils ont retenu que l'amour, parce que si... Selemi, ndenge nzamba lingaki. Et biso nyonso ndenge nini. Ça na nzambe wa kufaki. Bamvula nyonso sali, ezalaki vraiment amorti. Je m'appelle Père Kumbo. Je m'appelle Pasteur Matondo, son petit frère du défunt. Donc aujourd'hui je suis dans la joie. Et na to lobawaki, c'est une grande charge. Oyo ebina ko kita na sama pele. Et kiti na sama pekalanga et kiti na se. Donc au moins ndenge musalo sali. Donc je voulais dire que azalaki donc on était avec lui mokolo instant par instant nous avons tambola na na mutuka ti azaki na mokili ti toye na Nzambe ngai na ye ti donc il a été un papa pour moi comme pasteur c'est lui qui m'a coaché spirituellement akina na poto kaka ye sur na bali za pona tina na ye le na comme papa bana ebele za pona tina na ye donc comme on a événement où nous avons rendu grâce par Nzambe pour nous faire taire les ondits ti kanzamba zo lokumu na nyonso eleki a voilà tango qui depuis tu sois venu mission mokili ou avec les gars là on peut venir à mobiliser biso na ba grand frère na biso na ba sœur na biso même biso comme quoi que non après ba ko bongisa siko parce que azaki fan na ye nous on a crié na maluba na ye on a crié mais jusqu'à ce que azeli sibiso ti akomi kokosa aswana mwa muke na moi ça défunt aswana mwa muke na moi na défunt aza na Paris mais oui tamba tuni mais nini yo même qui famille na diba kuna ko bon c'est sika mais jusque là bimisaki maloba mabe tout le monde on nous a dit bien donc ces gars là nzambe na kola zo mona je sais pas qu'est-ce qu'il voulait au juste pour entraîner bato ebele boye bato famille ebele boye pour na suka na ngwa ça eloko te mais aujourd'hui so amoni yango
Soit dans Sony, on va Sony. Voilà. Je suis le pasteur Matondo. Oui, c'est une pasteur Matondo. Ah, c'est tout le monde là. Ça va être des pitchos par rapport à l'acte de l'image parle. Hein? Il a une conscience qui va lui interpeller de ce qu'il a fait. C'était vraiment mauvais de sa part. Merci, pasteur Matondo. Gloire à Dieu. Maman, bande wata la biso bangi ba nini ozo garder à makasi pona ndeko ozaki bon molongani na makasi lelo batebele balaka bino kosala Pierre Tombal aussi mais basala ngote lelo mwana oya bino moko asali bino na ndenge ni ngai nako réfléchir un peu loin pour dire que non ceux qui bande comme ça bazwaki likanisi ya kosala tombe asali te c'est que Dieu n'a pas permis parce que biso to bana nzambe to lobika toutes choses concours parce que ceux qui nous a permis qui ba o baleka qui ba sala ngote parce que il avait besoin que ezala bana na yemoko oya yemoko ya ndaku ba ya kosala lokona ce n'est que ça. Voilà to ki pasteur Matondo azali bongo lekina auto exception que ndeko depuis tu le cas qui passe ça la Pierre Tombal malgré boyo kana gite na ye bosona ki abisa parole mabe c'est vrai tu dois affirmation pas na yo. Non, ce sont des histoires. Au fait depuis tu as contacté Kingate. Depuis tu as contacté qui famille, c'est pas un problème à contacter famille et puis à Sali. Mais dire que tout ça qui non, on avait eu peut-être moi ma contradiction un peu parce que il n'était pas fait contacter par moi ou bien contacter qui peut ngater, mais à ça là qui peut ngater bon de toutes les façons. Mais discussion boye na intimité. Voilà un mot na bande connu surtout bota la biso non, pardon s'il te plaît, vous avez papa né ma mutazo qui charge ma cambo maman. Et ça la m'a quitté pas. En fait, tu vois, ceux qui veulent à Koufeli Mobali, aux Awanate occupés, tant il y avait des responsabilités à part et à Batou, qui sont chargés. Bon, on a kanisa qui va s'aller qui tombe parce que vu le prix au Babana Kopé Sawana, on a quitté entrée, sortie et tout ça, Nazak Koyebate. Mais au fait que ça devait se faire depuis mais après on a zongi na comment on a réseaux sociaux que ça l'a quitté, j'étais aussi surprise. Il y a comme on a quitté mais ça qui n'a pas été wana. Alors, mais ma joie qui boy, ça là parce que le fait nani na souligné que je n'ai jamais eu l'argent maman Olive. Je n'ai jamais eu l'argent na ba musicien chrétien. Je n'ai jamais eu l'argent oyo nema apesanga yo boye. Lopango l'argent que me lopango. Nazwa ni voiture ni lopango ni rien nazwa ilo côté. En tout cas. Vraiment c'est un truc que je voulais tellement souligner que longola ngona makanisa bato. Ya bato ba ibi ko na lopango. Na yaka na 19 ans na Kisasa na zongi après 32 ans. Wow. Nazonga na bana nanga ngana ya kozwa une bénédiction que Dieu m'a donnée. Nazonga ni na mbonga nema. Nazonga ni na mbonga maman ya gouvernement. Nazonga ni lupango nazonga ni elokuti. Mais des fois tinda moi quelque chose. Des fois au nangai. Ouais. Zoi mbonga maman lifté. Ah d'accord. Des fois on a besoin quand papa azaki convalescent en fait. Azaki na besoin kit moko atinda ki ba sobele yango des fois atinda ki et puis papa va payer ayeba ki ko contribuer pe. Ça c'est vrai. Voilà préférence na yo revendre. C'est rigolo la paix quand ayako tala papa ayako pesa ka pe enveloppe. Ah voilà c'est préférence na revendre la Brazzaville pourquoi préférer revendre la Brazzaville. Mais naza mutabra. Na Brazzaville. On a ba remerciement en tout cas na lobaki ndambo o ne masala ki o soit ne masala soki lelo to na cimetière. Et à ça que le côté pour ay bando dina mai. Soki to na cimetière oyo to za lelo mutakunda ki awaza nema. Ah. Nema baba ki ne ko awa asala ki nyos. To lobaki asala ki le côté c'est trop dur. Asala vraiment na rasi biso na ba chaka ko lelo ba kono ba. To lozo ba transport ba $100 après ba makambo oyo ba seke bima ayamba biso pa na ye kolia komela. Ça me semble nzambe ko na côté te na yebi oya sala. C'est que complot moko de na kati wana. Non mais maintenant sur l'amso direct. Ça ko nous ba $100 na to 50 ya wasitu. Moi dans la sapuni. Na ba boya pour na mais nzambe sala nzambe. Sala ki nyos. Au moins que bilo fait cette information ma bête. Il y a des baba awa la place oyo. Nous savons bongo na. Comprendre faire gola za musicien oyo alila ki de baba mingi. Na rolo ba monta pesa rati. Musicien pesa rati so mongo ya mingi na hôpital tant de baba zobela. C'était faire gola. On a tiré un souvenir ya petit on a ndinga osala te. Ozomona ezali papa matangi na bomoyo. Asala apesa enveloppe ya munene de fois apesa enveloppe munene puis ba sala ba kebele batoka Blaise Boula ba sali mingi manda montana ba sali mingi pona nkamde to zaki wa donc zali kamto kende parce que je crois que la dernière fois dans les gars qui awa zaki passe donc il vraiment passe je crois que tu as recommandé qui ne tchap
si pas Mutumosusu, mais comment on a une place où ils ont vraiment passé. Alors, Lélo, je pense que ce qu'on a comment on a des oiseaux se reposer. Place Moko, c'est vrai que ce n'est pas ça qui est important, mais quand une personne a été employée, ils ont quand même malade pour se recueillir, surtout Mikolo et Akufaki, qu'on a quand même place à où ils allaient bien. Nazanga Moko musicien, peut-être, mais tout à l'heure, dans la salle de fête, mais il est vrai quand même que j'étais parmi le musicien qui était le proche, en tout cas il y a apôtre, surtout dans Mikolo Asuka dans Mazokufa. De temps en temps on était vraiment ensemble et tout comme ici nous avons une celui. Voilà, merci papa Aimé. Vraiment que là on a séparé dans le Moko que les musiciens chrétiens en tout cas pour décevoir dans ma casse. Décevoir dans que ni n'était pas fait ça c'est à papa la bise Menkanu pour mon qui bali absent. Nous avons maintenant une salaka ta mbongo salaka ba serna pana kubongisa tomba. C'était ça mais kilo merci à Dieu ndenge mwana evidictine ya mantuka santa bumba papa na ngai Dominique Kiele mwana musakata Londres vraiment que chanter avec moi tous ensemble. Pardon, ceux qui sont dans le cimetière, oh, tous avez l'homme non, mais même dans sur l'amso direct. Zomona, tant que ça qui va là, ngana est toujours 50 35. Nena lo babu. Yana lo babu. Pour la nema za musel nzambe. Asala ki nyoso mingi. Na rolo ba monta pesa kati. Miziso pesa kapso mongo ya mingi l'hôpital tant de baba zobela. C'était fait rigola. On a tiré un souvenir ya petit on a ninga osakalate. Zomona, ezali papa matangi na bomoyi. Asala kapem apesa enveloppe ya munene de fois apesa enveloppe munene puis ba sala ba kebele ba to plaisir pour la sali mingi manda montana ba sali mingi pour na ngamde to sali à côté de vraiment ndenge za wana de ba ke baza sir na makambazo ba pesa lokuta te za ba vérité kokoma na te kokoma ngumba te ezaka site moko image ya Congo point et pas il y a la patronne. Hein? Babi, la patronne Yvonne